La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Voilà, salut la famille, bonjour à tous. Mbote bandeko bolandara biso, salut à tous les abonnés de Xile Boteloa TV. Kandena Sarabino, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Bandeko nanga na yeki na analyse nanga, na yeki na ba émission nanga, ba o balandara biso ba yebi. En tout cas, na yebi saki bino tokotambola vraiment mikolo yo avant tokota 2026, il faut topé sa raison na mutu oyo aza na raison. Na lobaki tokota 2026 na buzoba te, en tout cas, cette fois-ci, il faut aussi lisa buzoba oyo elekaka na réseaux sociaux. Donc, mutu azo mériter raison, il faut azwa raison. Na yebisaki bino mikolo ngai na kotravaille mingi na ba video ya kala na bando yelaka bino mingi ba maloba ya ba comédien na biso o baloba kala o lelo ba yeko balola maloba na bango ba yeko changer maloba na bango na internet. En tout cas nga na yebisaki bino na kobanda kozongela kazongela ba maloba wana titokota 2026 topesa raison na mutu oyo aza na raison. Nzamba pambola bino bandeko bolanda Xile Boteloa TV. Tout le monde a ba vidéo zo circuler est, l'ouest, nord, sud. Bandeko bazolo bake nord, belle vie, gérer ba fan, boye, tout wana bazolo ba. Mais y a une émission moko si la salaka alobara ke ba gérera ba fan te. Si la salaka émission alobara ba gérera ba fan te. Mais pourquoi natangwa belle vie boko mikolo bake belle vie gérer ba fan na yo? Belle vie, gérer. Fan ba gérera ete. Bon, ça dit que bino mokonde boloba ke ba fan ba gérera bango te. La famille singeza moulayi. Problème oyo ya vini et la musi mambo ebele ya ba comédien et la musi dossier ya Sherika et la musi vraiment ba makambo tellement ebele. Et ya ndeko moko akomela kinga na commentaire na lolengo to lobaki ke non ba comédien ngo to mona ba olongwa ba okende sika ba okende pe baza ko évoluer te ba osila natanga ki kombo ya décor natanga ki kombo ya Papa Alain natanga ki kombo ya nani ya Bijou la reine natanga ki kombo ya Ibutu natanga ki ba kombo nataki pe Sherika na kati ndeko wana komeli biso siko Belvika andaza na clé ya ba comédien to ndenge nini yaya emona na ata na mishu emona na ata na miso moni mutu soko za na keto kati na yo wana motema mabe kati na yo o manifeste motema mabe na mutu asala o mabe te esiko kei esimbela o te ezala bon même na ba vie na biso yango bomoni ngato na yaka na bémission na na bimalo kwa pasteur lo kwa prophétesse na yaka mingi kote ya batu to sala bolamu po soko sali bolamu na mutu esika no so okende bolamu ane ko ganga mais soko bimi oza na reconnaissance te oza na signe ya reconnaissance te yo mesana toujours kosala batu mabe esika oyo ozokende kotia motema teke eopesa milayo c'est toujours comme ça eza loi ya nature la famille na bombelaki bino kaka lobi nde na bisaki bino ke non na otiela bino video moko ya kala na bombelaki bino kombo ya mutu wana tant na otiela bino moko bo découvrir maloba oyo elobama kala à propos ya mama na biso Belvie Kandi bino moko bo découvrir boyoka kaka na mongongo mutu yango aza nani et puis maloba yango elobamaki eza nini ba comédien bo travailler na bonzambe mingi eloko esala bino bongo bandako bo kotaka ba desoso bo pesaka bantaba bo kataka mitu nyonso wana esi toyebi naloba toujours na ba parabole na linga kobimisa vraiment ba makambo mosusu te po tala kaka ba réseaux sociaux ndenge ezalaka. Alors la famille sans plus tarder bandeko bolandaka biso
nzamba lola pambola bino kande na lobara ngai ba abonné na nga ba o balandaka nga ntuka bozalaka ba ange mpona biso sans bino biso totalema te il faut tolobaka vérité ndeko ozotala nga wana oza ange mpona nga mpo sans yo tokotalema te donc nzamba lola pambola yo nzamba lola fungola ba bikuke ya bonheur efongama mpona yo en tout cas année ya sika ezala année moko ya malamu mpona yo bandeko na nga wana toleki na bizaleli na biso kama habitude toleka na mwa dédicace nayebisaki bino tokobanda kosalaka badédicace na biso na 10 première baoyo bakobanda kokommente c'est-à-dire émission oyo totiaki lobi na pourquoi baoyo bakommentaki tokozwa 10 première commentaire nde tokosala mwa dédicace na biso kaka ndenge ezalaka nalobaki il faut toinstaurer système ya sika mpona kohonore mpe baabonné na biso parfois batalaka biso tozalaka mpe na besoin ya kosite bakombo na bango kaka ndenge ezalaka merveille à toi Tina Mabiala mama Tina Mabiala komaki je suis parmi les 10 premiers merveille à toi mama Tina je t'aime beaucoup merci mpona kosoutenir chaîne na biso ekende liboso en tout cas soki oza nano abonné te osabonné oactive cloche ya notification partagele biso émission aimé et ozala malamu mingi Angela Kisamba, merveille, Angela Kisamba, commis Davina A pour les troubles qui troublent. Salut, salut, salut. Chimène Manuel, je t'aime beaucoup. Mbote, mbote, Siko Zali. Bijouterie, je t'aime beaucoup. Bibiche Mabatu, Sali et Siko Zali. Merci beaucoup. Commis beauté, le moi, je suis belle, hein? Sans filtre, je vous dis. Merci beaucoup. Maman Pauline Yenge, je t'aime beaucoup. Maman, chaque fois, na mona ba commentaire na yo. Et ça, la nga vraiment bien. Na mona ka combien ou soutenir la chaîne na biso. Nzambe apambola yo akotape di kambu na yo. Linda Kosa, Linda Kisoka. Voilà, Linda Kisoka, je t'aime beaucoup. Merci pour na commentaire na yo. Blandine Makukula, merci beaucoup, maman Makukula. Merci pour le commentaire. Nayo meilleur V à toi. Bah, bonne année. Isika Ozali. Binza Dominique. Bonne année, bonne année, bonne année. Maman Binza Dominique. Isika Ozali. Bonsoir, Otelwa. Bonsoir, maman. Naye ko répondre dans la journée. Donc, bonjour, maman. Ça dépend de l'heure à laquelle au na vidéo na biso. Je t'aime, maman Dominique. Madeleine a Keita de mon cœur. Wana yanga ya mon thème depuis Maroc. Je t'aime, maman. Solange Sonia, je t'aime beaucoup. Et puis Irène Ngunga, je t'aime beaucoup. Nzamba lola pambola bino. Bandeko nyonso bozo soutenir biso na ba commentaire, na ba partage, na ba j'aime na bino. En tout cas, plaisir na biso. Ezala tant tout le monde a ba j'aime, tant tout le monde a ba commentaire. Surtout tant on encourager à biso. Yangonde vraiment ezalaka plaisir na biso. Alors tokota na mama na likambo kande na lobaki tokota vraiment na mama na likambo na biso conseil nyonso makambo nyonso bomona elamuki parce que vini aye na ba problème na réseaux sociaux nde bomoni makambo nyonso oyo elamuki bandeko bozoloba ke vini nde akoma film ya le dessert rival oyo Linda asalaki na Davina boza ko se tromper nalobaka boleka na Candy Star esika bomona ba video oyo oyo vini asalaki naza na video moko so na oza chance otiela bino bolanda lolenge vini azoko encourager bato lolenge vini azotinda bato botikala kaka na nini te na famille bota te bokende pe botikala kaka na Bellevue TV te bokende pe kotala Candy Star ba film vini akomaka na Candy Star vini akomaka ba filme na Bellevue TV te peut-être boyambi kuna na babakuku bobeti maboko bolobi voilà écriture ya Bellevue yango tozwi mukomi filme tozwi vini akomaka ba filme na Candy Star bokende kotala ba filme eza na Candy Star boya kotala ba filme oyo eza na Bellevue TV ba filme ya vini toujours à la fin bakomaka film écrit par Vini Malundu. Jamais Vini a pesi Bellevue film, Bellevue n'a souka comme écrit par Bellevue. Jamais. Et ça le maté. Bellevue, ma film, la pesi a kaye ekotaka na Candy Star. Na chaîne na munene ezaka toujours ba idée na yemoko. Wana na ligne na faire comprendre bino. Bato toyoka déjà ba audio déjà comme bima toyoka déjà ba émission esalema Bellevue. Tibo mona ba benga kaye Poutine bongo.
ti bomonaka boyeboyeboye ye te moto akomaka bafilme bakomelaka belle vie akomaka filme na ye moko mutu ya mayele eza wana bomikosa te mutu ya mayele kaka nde bozomona ye bongo mutu ya mayele eza wana soki moto apesi ye filme boke bosala mpe différence bosala mpenza na osepela mpenza bosala différence ya makasi kende na filme oyo vini akomaki otali oye na filme oyo belle vie akomaki otali ocomprendre que non cour de grand eza kaka belle vie kandi alors la famille sans plus tarder naotikela bino tolanda kaka nde nayebisa bino tolanda video oyo nabaki na otiela bino tolanda esika nini oyo problème ebanda bino bato bozoloba na belle vie agérer bafani sila déjà lobango ke bagérer bafani te donc botika belle vie kimia soki bafani bazoya kokomela vini soki bafani bazoya kolobela vini par rapport ya manque à reconnaissance oyo bamoni epai ya vini botika belle vie kimia alors aimez vidéo tolanda naotiela bino tozolanda tolanda vidéo partagez-les s'il vous plaît, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp et puis partagez-les na Messenger. Na ote la bino pena bolanda ngona boke binyoso eza archive ya 2022. Eza vraiment archive ya 2022. Eza ya 2020 mais ya 2022. Alors na ote la bino tolanda yango na boke binyoso. Moi boko bana na chambre na nga bo sololi to na kudo to na chambre to sutu katongo bo to zuzu ba pongi na ba pyjama bo to tongo tani na chambre no etani na chambre na bozo musu na chambre musu. Et mais dans vous allez être sincère quand yo par rapport au sujet à Belvi sur la bina les kamoka pour en rose dans vous satisfaire ba de belé ba hôtel la bichoté de vous deux vous vous attendez très bien. Moi non le bango pour nazarana bino na ba voyage na ba belé na ba Kinshasa. Vous vous attendez, on sent vraiment que s'il y en a Belvi va bien. Mais quand on passe sur les réseaux sociaux, on trouve Sila et Belvi des rivales. Bah, donc, il va m'banda au saranate, bah, il n'est mis au saranate, au côté à côté, et c'est des Panama qui fait une émission live en train de citer sérieusement. La famille, toi, aimez vidéo, hein, s'il vous plaît, bon, aimez la vidéo. Aimez vidéo, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp. Partagez peine à Messenger, Tolanda. Fongola pena ma toyo landa très bien comprendre quelque chose. C'est-à-dire, on sent qu'il y a un vent, mon co, comment que les abakou, la famille Bota et comment ils tombent en internet. Pas plus longtemps, il y a quelque chose qui vient de passer en internet. Autour qui Jérémy au hasard parmi bateaux animés pas ya et pas ya Belvi. On a qui est à Salina vidéo et quelques temps après, les gens interprétaient, tant que Jérémy Lomo Kuna, les gens interprétaient pour dire que non, Belfère Lomoli, Jérémy, parce qu'il y a quand même une vidéo. Donc, les gens, dans Internet, ils ont sa image, et disons que comment ils ont mis Bali Boyo Kataka. Mais les gens, dans Internet, ils ont cité. En fait, yoza du domaine, non? Yoza du domaine. Quand on dit réseaux sociaux, ils ont ma caméra dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils ont la monde aussi. Ils ont monde aussi, ils ont monde réalité. Donc, ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux. Sur YouTube, ils ont monde réalité. Attendons de nous voir dans le monde réel. C'est les réseaux sociaux. Nous, on fait notre travail. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de donner une chance de nous pour informer les abakou que par exemple, pour qu'on soit peu Belvi dans ce Belvi. Mais dans le livre, il n'y a rien. Je te dis, bato balanda la voix du peuple lui on se vu que situé dans localité ba bafan baza ba catégorie na ba catégorie bafan mususu bazatu bamusu baza agité na koyeba ko localiser bafan nyonso na kansa na sala pe meeting te pona on ba bafan botika bona bo eza bafan tout le monde a Michael Jackson quand tu parles le nom de Werason on t'attaque dans ma cible. Est-ce que c'est Werason qui a envoyé les gens qui ont bêta battu? Et ça n'a pas tout pour des vrais dans les sangs, à sensible. Parfois, nous sommes à bon.
oyeba ete oyeba omesese ta sali dégâts moko kuna yo yebi te. Quand on dit bapé Simon ba fans, ce sont des fans. Oui, mes vidéos s'il vous plaît la famille. Star na yi. Ayoki likambo ezala solo ya lokuta agir nanu. Agir nanu. Toko na ba fans mususu toko mois 10 mois 20 yebi ke na boka mois muto na mena yo ngana ko yeba pour localiser bango nyonso tout. Non. C'est pas tout le monde qui m'appelle. Mais alinga SB, azana kwena alinga SB. Alinga na SB, azana kwena alinga SB. C'est impossible de gérer les fans. C'est vraiment impossible. Voilà. Et si kana banda linga boyoka, yango ane si boyoki, eza vraiment impossible de gérer des fans. Boyoki yango, et pas ya maman na biso, ndenge alobi ke eza impossible pour na ko gérer ba fan. Maintenant, maman na likambu na biso, ya epsika siko to bandinde mission na biso yango. Maman na likambu eza nini? Tomona ba message, tomona ba commentaire, lolenge bozolo bakeno, belle vie, kanga, bato musu ba kende plus loin, belle vie kanga bambua na yo. Belle vie kanga batu na yo. Belle vie pekisa batu na yo. Voilà miteme. Oyebi tango koti pa na réseaux sociaux bengi muningano être humain, bengi emboa, wa motema mabe. Wa motema mabe. Bino boyoka déjà une fois si la loba likamoko ke ba gérer ba fanite. Siko ndenge ni na tour à Bellevue, to na posa Bellevue a gérer bateau ba finga vini. To na posa Bellevue a gérer bateau ba komela vini. To na posa Bellevue a posa na biso zende ti Bellevue a gérer nini. Pour mabe o vini a sali tout le monde na réseaux sociaux a monango. Même bino moko pe sika boza, bo comprendre que non vini a sali na mabe. Na ebite soki bo salango na motema mabe. Bino bokasi makambo vini asali batutu ba monyango na réseaux sociaux. Batutala bomani ba audio eza ya obombama. Si to kota avant 2026 pour likamba vini photo sila to sisango avant 2026. Mais avant 2026 boyoka ba audio esika bo décider boloba vini a motema mabe to Bellevue a motema mabe. Boyebi le pourquoi film kotaka lisute na Candy Star. Boyebi le pourquoi. Bo comprendre sikoyo jalousie ya vini e uti wapi. Bo keta na Candy Star. Film ya suka o ekota na Candy Star. Ekota na mwani journée. Bomoni kokoma filme o Bellevue, musala o Bellevue asalaka, eza musala facilité. Biso ba o toyaka liboso na bino, toyebisaka bino, musala eza musala pasi. Siko boni na muto azo vanda, atia ba idée, atia mayele, akoma 14, 16, 18 épisodes. Peut-être tant na ya ko se focaliser même na Candy Star ezate ko, Bellevue se focaliser a penzate na Candy Star. Aza mutu a raisonner foyer na ye a s'occuper na mobile ne pas aza mwasa libala toyebi a s'occuper na mobile na ye a s'occuper na foyer na ye a s'occuper lisusu na chaîne Bellevue TV a s'occuper lisusu na Candy Star ya bomoni Candy Star ezala mi ba film mutu akomi ba développer batali ba kotisi kuna boyebi le pourquoi jusqu'à présent film na Candy Star ekotate. Jalousie a vini bandi wana. Vini posa na ezaki ba kabele chaîne wana ya Candy Star. Siko tile loko oya ko sepela, ko vimbisa mapeka na makambo vini azoloba, bo sepona ebike ebele bo sepeli. Ebele bo sepeli, bo sala ba émission, bo beti maboko, to yambi vini, bo benga ye na ba film nyonso nde. Koyamba vini eza nango mabete, mais bo yamba vini te seulement pour faire mal na ngambo mususu, bo benga ye na ba vidéo nyonso. Bo benga ye na ba a tourner régulièrement, ndenga zaki ko tourner pa Bellevue. Bo sala yango.
so bosali yango nde tokosepela nde tokobeta maboko. À un moment donné nakoma otalaka mamba bacomédien nalobi non, reconnaissance na mondo eza te. Bomoni secret ya kopambolama eza kondima effort ya baninga, yango nde eza secret ya kopambolama. Na ototiela bino maloba moko bolandi awa boyoki na mongongo asila loba na 2022 botika lomona nga na Belleville te tokutana tobeta na makofi aloba yango. Peut-être bango mibale baa na ba eni moko o peut-être eza ya musala, me ngai na yo tozwa yango tokotisa yango vie privée, tokoma kofinga so opelisi kamera ozofinga Belleville ondire oyebi ye, ozofinga Belleville ondire oyebi parcours a vie na ye. Bokoma pena na motema moko ovandi opesi kamera obandi kofinga Belleville yango ondire okutana na ye ondire ovanda na ye, me ozwika maloba oyo kuti na réseaux sociaux o bofinga ye sans yo oyeba parcours ya Belleville, sans omona Belleville, sans oyeba azani directement yo po ozwi maloba wana o bofinga ye obandi pe kofingela ye nango directement yo po ozwi maloba wana o bazofinga ye na réseaux sociaux yo po bandi kwa ye nango. Yana ndeko moko na uti oyoka ye kaka mingi te na TikTok, na uti oyoka ndeko wana lobi so boza na posa vinya ke kojouer sika mosusu te mpona nini te bosinyisaki contrat. Affaire ya bina vini eza nango teke po vini ake kojouer na SB. Non, place wana bo confondre te, bozala clair place wana. Eza teke po vini ake kojouer na SB. Grâce Luzolo, napesa bino exemple lobi. Grâce Luzolo akenda kojouer na SB kutu bataka ye acteur principal. Excuse. Akenda kojouer na SB kutu bataka ye acteur principal. Est-ce que e causera problème na ngambo ya Belleville? Ronel Nkosi a jouera partout. Omar Kabongo a jouaka epa ya sila. So tozwi ka ya Gesho, tozwi ka ya Pierrot, tobandi kozwa baka ya moko na moko c'est la même chose. Vininda aza professionnel te. Vininda yebaki ndenga komemela yango te. Noka Belleville motema mabe na affaire. Comme motema mabe eza au rendez-vous, nazo kamwa ndenge bokomi ko minimiser ba film ya Belleville. D'abord ko se reconnaître que Belleville akomara bien. Pour le on a comme mona ba film nyonso kitoko bomona ko to be komise tini wana yete nzoka yete mtakomango. C'est que bondimaka na bino. C'est que bondimaka na bino. C'est que boyebi yango que Belleville akomara bien. Siko tellement boyoki vinya ye koloba ke non te eza ye mtakomaka bosutuki bosepeli boketala ba video ya vini na Candy Star. Belleville amayele et na vidéo moko Belleville banda koloba na comédien mo je pense que ça Jérémie na qui vidéo na notela ka bino yango anda loba na comédien moko lobi bomoni anga nazo bunda na olla nazo lakisa obo etango kokola o aletango soko oyebani owanga ninga aloba na yango na luka video yango soki na yango anatiela bino aloba yango tout le monde bawanga na Belleville, tout le monde baleke pa Belleville bawanga na parce que balingi kozala adversaire à Belleville po bayebana. Même vini sika za atimbeli ke non soko za adversaire à Belleville ndo koyebana yango lelo ko muluka za adversaire à Belleville po yebana po asala succès na chaîne na ye po asala succès partout. Akomo luka bongo po asala succès partout, même na chaîne na ye azoluka aoluka yebana. Alors yasika ezate yasika naloba toujours yasika ezalaka nango te. Nyonso bokoya kofinga lelo bofingi lobi okuna eloko moko ekochanger ezate na olukela bino video wana so na omona ngona tiela bino. Bokofinga lelo bofingi lobi okuna eloko moko ekochanger ezate. Belleville banda ofinga makala
abanda ofinga makala mwana paya mwana bato nayokelaki mawa abanda ofinga makala befort nyonso asala ata lelo réseaux sociaux endimi ye te ata lelo bacomédien bondimi ye te me nzambe ondima ye nzambe abundele babitumba moko bomona azaka na tala soki Bellevue azalaki na esprit te soki Bellevue azalaki mutu moko boye nzambe asalelaka ye te nzambe abundelaka ye te me mpe na moya lelo tozanga mpe Bellevue boyebi façon afingama na réseau sociaux boyebi baaccusation nyonso oyo baakiza Bellevue lelo boyebi yango nga na okamwa na nga te mpo na omona kosila ya vini mobimba yango wana asili kosila ya soki olakisika ingratitude na muto na mona bacomédien yo nolobaka Bellevue nzambe abundelaka ye soki olakisika ingratitude liboso ya Bellevue esika okende osili mbala moko osili mbala moko nandaki live ya jita alobi jita jesali mama jita esika ozali na États-Unis nalandaki live na ye lobi atuni wapi décor oui décor asila wana bokotango duti te décor ayokanaka te bokomelanga théâtre nini oyo décor osala oyo ezoyokana décor ayokanaka te papa ale akoma omonana ka na bagage mpo bachaîne oyo etalemaka makasi toyebi ke eza ka SB na famille libota toyebi ke chaîne oyo etalemaka makasi numéro 1 eza Bellevue na toye kotya na SB soki ozojoue na deux chaînes wana te olali surtout chez Bellevue soki ozojoue epai ya Bellevue te olali mpo visibilité ezalaka kuna papa le azoyokana wapi apart papa aoyokana wapi bijou la reine kutu nayebi te soki atika théâtre babijou la reine kutu babelvi banda ozwaka bango na mawa lelo bijou la reine akenda asuka wapi donc c'est un peu ça la famille il faut ozala reconnaissant na moto azosala o bolamu reconnaissance ezala malamu zala na reconnaissance zala na signe ya reconnaissance même si bokobebana na mutu mais luka façon nini manière nini oyo okoki kobebana na mutu na mpo lobi ekozele yo problème te mpo lobi ofuta bapoka se te luka façon manière nini okoki kolashe na yo mutu wana me na bacirconstance oyo vini aye nango na réseaux sociaux eza mpenza kitoko te merci na bino nayela bino message ya sila boyoka ke bagéra bafani te alors botika vraiment kokondane mama Bellevue likambo ya kogere bafani botika kokondane mpenza Bellevue likambo ya kogere bafani bagéraka bango te mutu to amoni oyo vini asali donc vini fa futa mambando na ye na ndenge ye asali mutu nyonso akoloba toza wana te ngai na bando asala baanalyse apona oloba na bato famille bota botika koke kokomante botika kosala bwe mais na comprendre ke na bagéraka na bango mutu te okopekisa botika kokomante bo me mutu na mutu aobule na ndenge ne boyoki yango epasila mutu na mutu aobule na ndenge ne mutu na mutu ana ndenge ne alingelaka mutu na ye nga combien de personnes bakomeli nga awa tika makambo ya vini tika mais so nayoki balobi ka kuna ke vini asali bwe Bellevue kutu bwe ematanga mafuta mpo ani mutu na mutu ayebi ndenge alingelaka mutu na ye alors bagéraka bafani te botika mutu na mutu asala ndenge ye alingi mpo bagéraka bafani te botika mpe koya koloba Bellevue géré bafani na aogéré ndeni sila géraka ya ye mpo Bellevue agéré ya ye soki sila géraka bafani na ye te Bellevue mpa na temps ogéré bafani na ye te donc c'est ça merci beaucoup abonnez-vous commentez likez partagez n'oubliez pas que 10 premiers commentaires to dédicacera bango alors tia commentaire soki kombo na ona email na we komama bien te koma commentaire koma kombo na ona suka tokodédicace yo na ndenge moko ya malamu nzambe alola pambola bino en tout cas meilleur vie na bino nyonso bandeko bolandaka biso tokutani à la prochaine occasion soki tata nzambe azongi te abonnez-vous commentez likez partagez aimez vidéo et quand vous abonnez activez toujours la cloche des notifications tokutani bisous bye.
La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta.